Nous souhaitons à tous chaleureusement la bienvenue au nom précieux du Seigneur et nous prions ensemble pour que Dieu nous accorde ses riches bénédictions en ce jour, en cet après-midi, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Nous aimerions que notre salle soit toujours pleine à craquer, car le message que nous avons, que nous portons, est bel et bien le message de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, avec tout ce qu'il implique, avec toutes les promesses pour la fin des temps, avec tout ce que Dieu a prévu dans son plan. Et va sans dire que ce serait idéal que le monde entier apprenne ce que Dieu a prévu pour l'humanité, en quoi consiste son plan et de quelle manière il le mène à son accomplissement, voire à son achèvement en ces jours-ci. Avant de prier et de demander à Dieu sa bénédiction, j'aimerais lire quelques versets du chapitre 4 de Luc avant la prière. Chapitre 4. Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 17 à 22. Je vous invite tous à vous lever pour cela. Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 17 à 22. On lui remit alors le livre du prophète Ésaïe, et en déroulant le livre, il tomba sur le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux pauvres le message de joie. Il m'a envoyé pour proclamer la libération aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer les opprimés en liberté, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Après avoir roulé le livre et l'avoir rendu au serviteur, il s'assit. Et tous les regards dans la synagogue étaient rivés sur lui. Verset 21. Alors il commença à s'adresser à eux en ces termes. Aujourd'hui, c'est accompli ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Verset 22. Et tous l'approuvaient et s'émerveillaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Jusqu'ici la parole. Père Céleste, nous te demandons ta grâce, ta présence, la conduite de ton Saint-Esprit. Oh Dieu, tu n'es ni une représentation ni une illusion. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es le juge suprême, tu es le Rédempteur et le Seigneur. Tu es
un Dieu yozali personnel nzambe mpona moko na qui est moko entré en communion avec oyo les hommes, akoti qui na nous a boyokani na bato créés oyo moko à ton okeli image. na lolenge na yo Nous t'en prions au Seigneur. biso toali kobondela yo Parle-nous d'une manière solola na toute biso na lolenge moko particulière oyo par ta nanu parole et par ton esprit, na ndenge vraimen nanu d'une toyoki te na manière nzela toute liloba na si yo mpe molimo na yo particulière. na ndenge moko eleki vraimen Rends-nous makasi silencieux devant ta tokete face, toazala na afin kimia que oyo nous moko nous oluki epai na yo asseyons na à tina tes ete biso pieds tokoka kovanda na et que matambe nous na yo recevions mpe biso en tokoka nous les koyamba paroles kati na biso bienfaisantes maloba de ta oyo yo bouche, ezali afin na que tu bomoi puisses les ya bénir monoko na yo na tina et ete qu'elles yo koka puissent porter kopambola du fruit. mpe yango ekoka kobota mbuma Ensemble, nous te le demandons. elongo biso ezali Aide-nous kolomba yo à nous etosunga détacher biso du na tina ete quotidien avec tokoka tous ces soucis kolongwa et ces mosika détresses. na oyo ezali Pardonne-nous toutes nos bitungisi ya fautes. mikolo na mikolo limbisa Sois miséricordieux masungu na biso envers yo nous en raison de ete ta mawa grande ezala kati na biso miséricorde. kotalelaka Oui, ngolu no monene couronne-nous mpe nkolo de zinga grâce biso na ngolu na yo et de compassion, mpe na afin que mawa na nous yo na puissions ntina ete nous biso aussi nous tokoka joindre à ton tokoka mpe serviteur David. kosangana na mosali no david Loue le Seigneur mon âme, ô mon âme, et ete que tout limo na mon ngai être, ekumisa nkolo tout mon mpe oyo ezali intérieur loue bomoto na nga son mobimba saint nom. elimo na ngai ekoka kokumisa Lui qui kombo na ye te pardonne mosantu toutes tes fautes et ye oyo guérit toutes azali tes kolimbisa infirmités. mabungu na biso mpe azali Sois kobikisa biso celui na qui maladi aujourd'hui nyonso sauve, guérit, libère, ezali bénit. lelo mpe Oui nkolo yo Seigneur, nde ozali bien-aimé, kobikisa ozali toi tu es kokangola ressuscité. yo nde ozali oyo Révèle-toi asekwaki comme nkolo le emonisa vivant, lokola oyo azali comme na celui bomoi qui parle, nkolo oyo comme azali celui koloba qui agit, mpe oyo comme azali celui qui kosala est présent, mpe lokola comme oyo azali l'époux de notre âme qui na bomoi reviendra lokola bientôt. mwasi mobali na libala ya Nous milimo na biso azali koya kala mingi te te le demandons encore une fois, biso sois toali au milieu de kobondela yo nous, lisusu nkolo ozala kati selon na la biso parole de la promesse okoka na eloba oyo que ya tu elaka as yo moko toi-même donnée. opesaki Là où deux epai ou mibale trois to misato sont réunis en basangani mon na nom, nkombo na ngai je suis ngai nazali au kati na bango milieu d'eux. amen Sois aujourd'hui tikati au lelo milieu de nkolo oyo nous ozala kati na biso et fais-nous du bien tosala biso selon ta eleki malamu grande grâce kokokana na ngolu no et monene ta mpe miséricorde. na mawa na yo Nous t'en rendons grâce au biso nom ezali de Jésus. kozongisa matondi Amen. na nkombo na yesu Amen. amen Vous pouvez amen vous asseoir. okoki mpe kovanda Aujourd'hui, nous lelo n'aborderons oyo pas biso seulement tokosolola un kaka te thème, na oyo mais ezali motu ya nous likambo moko examinerons toute songolo une série de kasi passages biso bibliques tokokota na makambo afin de ebele katikati laisser na bible Dieu na s'exprimer tina de ete manière totika ete nzambe approfondie. ye moko akoka kosolola na mozindo katikati na biso Ce serait bien ekozala malamu mingi que vous reteniez ces passages ete bino bibliques bokoka kosimba mwa et que vous les litango na biblia relisiez mpe bokoka peut-être vous-même kotanga plus yango mpe tard, bino moko car ntango voici ce bokotikala qui bino nous est moko rapporté mpe tala au oyo sujet elobani na de biso oyo awa l'église na de ntino Pérée. etali Ils étaient lingomba deux na bere esprits plus nobles et bango ils bazali na examinaient molimo les moko ya Écritures pour boboto voir mpe si bazali ce qu'on leur kotalela ntango disait nyonso était makomi exact. bayebi ete oyo Il est nyonso bazalaki koloba absolument na bango nécessaire soki ezali ya solo que nous ezali na examinions motuya ete biso ce qui tokoka est kotalela prêché, tokoka mais il est kotalela tout oyo aussi nyonso to bazali nécessaire koteya que biso nous mpe ezali l'examinions mpe à na la motuya lumière de mpe la parole de tokoka Dieu kotalela yango na et nzela non à ya la pole lumière ya de notre liloba propre doctrine ou de kasi celle na de pole ya l'assemblée à makanisi laquelle na nous biso te ya appartenons, mateya na biso te to ya qu'il basanga s'agisse na oyo tozali d'une na communauté yango religieuse oyo toza traditionnelle ou kotalaka d'une bamangomba communauté religieuse nzambe libre, oyo na kala afin de ne pas to juger oyo selon notre bazali propre point de vue, komidonda mais de nous na placer tina ete d'abord nous-mêmes dans la tosambisa makambo oyo perspective divine. Et kotalelaka celle-ci a déjà été mangomba établie dans la mizamizambe Bible. me tokoka kotalela Et ndenge makambo une oyo fois yango que nous epesami nous likati sommes na bible placés sur ce point de vue na biblique ntina yango nzambe et atie biso na divin, ndenge wana il ya est encore kokanisa ya biblia pe nécessaire ya de
penser selon les pensées de Dieu et cela sous l'onction et la conduite du Saint-Esprit, de voir la parole telle que les prophètes et les apôtres l'ont vue, sans opinion personnelle, sans interprétation personnelle, mais tout simplement en touchant le cœur même de celui par la révélation du Saint-Esprit, comme c'était le cas pour les prophètes et les apôtres. Je voudrais peut-être vous réaffirmer encore une fois, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, cela m'aurait bien sûr fait davantage plaisir de voir 1000 personnes devant moi. Je fais en effet partie de ceux qui ont eu le privilège de prêcher devant de nombreuses personnes. Je l'ai mentionné quelque part. Ces derniers jours, cela s'est passé à Kinshasa, l'ancienne Léopoldville. Nous avions, je crois, loué le stade qui pouvait accueillir 8000 personnes, voire plus. Et quand je suis arrivé sur le site, il y avait au moins 3000 à 4000 personnes à l'extérieur. Je me suis dit, les portes ne sont même pas encore ouvertes et les gens sont déjà là. J'étais ravi que tant de monde soit venu. Et quand je suis arrivé jusqu'à la porte, jusqu'à l'entrée, deux messieurs m'ont soudainement saisi par les bras de droite et de gauche et m'ont dit, nous ne te laisserons pas entrer à moins que tu ne veuilles à ce que nous puissions, à moins que tu ne veilles à ce que nous puissions nous aussi entendre la prédication. Vous voyez, la salle était bondée, les portes étaient fermées, les 1000 personnes étaient dehors pour entendre la parole de Dieu. Et le monde effectivement pas laissé lâcher avant. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, à moins qu'on ne leur assure que grâce à la retransmission par haut-parleur, toutes ces milliers de personnes à l'extérieur pourraient eux aussi entendre la parole ici. Je vois au premier rang une charmante dame âgée que je connais, je crois, depuis très longtemps. Elle m'a entendu prêcher en 1953 lors d'une grande conférence à Bordeaux, dans le J'étais alors encore très jeune. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 18 ans, après avoir ressenti l'appel divin qui m'a ensuite été confirmé par le Seigneur le 2 avril 1962. Venons-en maintenant au thème de notre journée. Nous avons en effet annoncé que nous aborderions plusieurs sujets. Il s'agit des événements majeurs qui ont bouleversé le monde. La question est de savoir où mènent ces événements, où ils aboutissent. Il s'agit également de savoir si le retour promis de Jésus-Christ est réellement imminent. Existe-t-il seulement des réponses vagues à toutes ces questions que nous inventons, ou y a-t-il des déclarations claires à ce sujet dans la parole de Dieu? Et ce sont précisément ces points que nous voulons approfondir aujourd'hui afin d'avoir une orientation biblique et divine. Car si les gens se trompent dans les affaires terrestres, dans leur carrière professionnelle, prennent d'autres mauvaises décisions dans la vie, ils regrettent plus tard pour ensuite reprendre à nouveau ces choses. Mais lorsqu'il s'agit de l'éternité, lorsqu'il s'agit vraiment
comme disent les Américains, the way of no return. Lorsqu'il s'agit d'emprunter le chemin où il n'y a plus de retour en arrière possible, où l'on ne peut plus faire de tout, mais qui nous conduit vers notre destinée éternelle. Alors il est indispensable de savoir si cette voie a un but, si ce but est divin et biblique, ou si nous ne faisons que nous leurrer nous-mêmes ou leurrer les autres. Et comme il y a tant de voix sur terre, et je vous prie de bien comprendre ceci, je ne suis pas ici pour me permettre de vous porter un jugement. Mais il y a vraiment tant de voix et toutes affirment pour venir de Dieu, toutes ont raison. Nous avons tant de communautés religieuses libres, de paroisses, de communautés juives, conflits, petits groupes et tout qui disent c'est nous qui avons raison. Il y a tant d'assemblées et c'est vers nous que vous devez venir pour atteindre le salut. C'est-à-dire avec cette notion de béatitude, la communauté religieuse romaine a commencé et cela figure noir sur blanc dans la littérature. On dit celui qui n'a pas la communauté religieuse comme mère, pour mère, ne peut pas avoir Dieu pour père et bien d'autres choses encore. Là-bas, on est béatifié tout au long de la vie, depuis la sertion de nourrisson jusqu'à l'extrême onction, et à la fin vient la confession solennelle où l'on doit admettre le frère ou la sœur n'est pas monté au ciel, mais est descendu dans un purgatoire imaginaire. Je ne fais que mentionner cela et je vous prie de ne pas y voir une critique, mais la douleur de mon âme, parce que des millions de personnes sont induites en erreur au nom de Dieu et au nom de la Bible par des paroles mal interprétées en grande pompe. On les détourne de ce que Dieu voulait réellement et c'est une grande douleur. Nous en venons à toutes ces communautés religieuses libres et à ces communautés. Quand on constate ensuite qu'on s'écarte également de la véritable question qui est en jeu, cela nous met vraiment mal à l'aise. Je suis quelqu'un qui connaît bien les communautés religieuses et les communautés religieuses. De ces milieux. Et si je fais ces remarques, c'est vraiment uniquement pour nous donner un choc afin que personne ne parte du principe que tout va automatiquement de soi, mais que chacun s'assure par lui-même à la lumière de la parole de Dieu si cela correspond réellement à ce que les apôtres et les prophètes ont proclamé au nom du Seigneur. Si la pratique que nous connaissons aujourd'hui est conforme à celle du christianisme primitif, et si tout s'emboîte parfaitement, c'est pour cette raison que nous allons avoir une brève étude biblique afin d'aborder ensuite la partie qui concerne la fin des temps, car je suis convaincu que c'est très, très important. Il y a eu ou il y a dans l'âge de l'église chrétienne ou au cours de l'histoire chrétienne deux générations d'une importance particulière en ce qui concerne le caractère prophétique et le déroulement de l'histoire du salut. La première génération a vécu lors de la première venue du Christ. Si nous voulons comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui selon sa parole, nous devons également jeter un regard en arrière pour voir ce qu'il a fait à l'époque. À l'époque, il a envoyé un précurseur. On pourrait se demander, Dieu, le Seigneur, avait-il besoin d'un homme qui lui ouvrait la voie, qui préparerait si bientôt pour lui
nyonso mpo na ye c'est ainsi que cela est écrit. ezali nde Je yango voudrais vous lire wana nde yango ces deux ekomami passages mpe na de kotangela bino l'Ancien Testament oyo ezali na afin kondima que na kala nous ayons un bisika ata petit mibale mpo na ete aperçu bokoka koyeba de ce que mpe Dieu tozwa biso nyonso fait, makambo ndenge nzambe azali à savoir kosala koyeba ete Ésaïe na chapitre 40. Esaïe na chapitre Ésaïe 40 chapitre Esaïe 40 chapitre à 40 partir du verset 3. kobanda na verset Ésaïe ya chapitre 40 misato verset 3. Écoutez, une voix s'élève yoka mongongo moko dans le etelemi désert. katikati kuna na esobe Préparez le chemin elobi ete du bongisa Seigneur. nzela na nkolo Aplanissez dans la lalisa steppe une route pour notre Dieu. mabele Et le nyonso deuxième tobongisa passage nzela se moko mpo na nzambe trouve na biso dans le mpe prophète Malachi bitanga au mibale chapitre ezali na 3, Malachi verset chapitre 1. 3 na verset 1 Sachez-le bien, yeba yango malamu j'envoie ngai mon nazali kotinda ange pour qu'il mwanji na prépare ngai mpo le nete ye akoka chemin kobongisa devant moi. nzela liboso na ngai Ces deux passages bibliques oyo sont natangi oyo résumés mibale dans l'évangile yango selon Marc ezingami na au kotalelaka chapitre 1. na mokanda ya Mark chapitre 1 Ainsi, l'homme de Dieu du Nouveau Testament a directement fondé l'œuvre divine du salut sur la parole prophétique. C'est ainsi que commence le Nouveau Testament. D'une part, par l'accomplissement de la prophétie biblique. Deuxièmement, par le fait que les hommes de Dieu du Nouveau Testament ont pu fonder l'œuvre divine du salut dont ils sont désormais témoins sur la parole prophétique. Je lis dans Marc chapitre 1 verset 1. Le message du salut de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, commence ainsi. Verset 2. Comme il est écrit sur le prophète Ésaïe, voici, j'envoie mon messager devant moi, qui préparera ton chemin. Verset 3. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. mabele nyonso mpe yango ebongama mpona na nzela na nkolo yango nzambe ali koloba na biso nini lelo oyo kotalelaka liloba oyo ezali te makanisi ya bato to likambo oyo ozokomona na ndenge na yo kasi nzambe azali kotinda bato oyo ye moko batindami na nzela na ye mpe bazali kotambola na nzela ya molimo santu lokola totangi na bango baza koloba oyo ezali na kondima na sika kala makambo nini ekokoma mpe bango bazali kozongisa yango na kondima na sika nde yango ezali kokokisa kondima na kala mpe kondima na ya sika ezali na boyokani ete nkombo na nkolo ekumisama pele soki lelo oyo biso tozwi mokumba koute epai ya nzambe ya koteya liloba ezali te mpona koteya makanisi na biso tokopesa bandimbola moko ya masese kasi na ntango oyo vraimen esengi ete moko na moko akoka kozwa desizio na ye oyo ezali mokolo ya suka ya lisiko ya mokili ebongi na biso tokoka kolakisa bato na pole ya kondima na kala mpe oyo ya sika oyo bilaka nyonso tu nzambe apesa biso mpe ndenge yango ezali kokokisa omoni soki botali na sango malamu ya Matthieu na chapitre 11 batunaki nkolo yesu na kino ezali Jean Baptiste oyo ye atindamaki lokola oyo ya biyambo mpona kobongisa nzela mpe ye atusaki yano alobi boye na Matthieu chapitre 11 kotanga ya paki ya verset 9. Matthieu 11, verset 9. Mais pourquoi êtes-vous donc sortis? Vouliez-vous voir un prophète? Oui, je vous dis, un homme qui est bien plus qu'un prophète. C'est de lui que parle l'Écriture. Voici, j'envoie mon messager devant toi, qui préparera ton chemin devant toi. Liboso na yo. Amen.
Ici, le Seigneur Jésus a rendu témoignage à Jean-Baptiste et n'a pas non plus parlé à titre personnel, mais a fondé ses propos. Les Écritures, c'est cela qui importe aujourd'hui, non pas de créer une ambiance avec beaucoup d'alléluia et de mais de proclamer véritablement la vraie parole de Dieu avec Dieu, afin de faire connaître Dieu et son plan de salut aux hommes de cette génération, pour qu'ils puissent décider s'ils veulent y prendre part ou non. Nous avons en effet lu en introduction dans le chapitre 4 du livre que notre Seigneur s'était remettre le livre du prophète Esaïe. Il en a ouvert le chapitre 61 et en a lu un passage. Et soudain, lorsqu'il finit de lire, il dit aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vous. Il referme le livre et des paroles bienheureuses sortirent de sa bouche. Ainsi, notre Seigneur, les prophètes et les apôtres, tout provenait en effet de la même source divine dont ils s'inspiraient. La même parole dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, verset 1, il est écrit que Dieu avait parlé de nombreuses manières au Père par les prophètes, mais qu'à la fin des temps, il nous a parlé dans le Fils. Et en son Fils, c'est dans le Fils que Dieu a tout résumé. La parole tout entière s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils. C'est en anglais, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Les hommes de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ont toujours communiqué au peuple ce qui était à l'ordre du jour dans le plan de salut de Dieu. C'est ce qu'ils ont transmis au peuple. C'est de cela qu'ils ont parlé. C'est sur cela qu'ils ont écrit. Je voudrais lire quelques passages concernant la responsabilité liée à un appel divin. Tiré du livre aux Colossiens, chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset Colossiens chapitre 1, du verset 24. Je me réjouis des souffrances que j'ai à endurer pour vous. Et je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur du corps, c'est-à-dire de l'Église, dont je suis devenu le serviteur en vertu de la charge que Dieu m'a confiée à votre égard, afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Afin d'annoncer parfaitement la parole de Dieu. Nous remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici d'un philosophe ou d'un théologien, mais d'un homme de Dieu conscient de sa responsabilité devant Dieu. Il savait bien qu'il n'agissait pas de son propre chef, mais qu'il avait été placé dans ce ministère en vertu d'un appel divin. Il n'avait pas le choix, car Dieu l'avait destiné à cela. Il dit ici, dont je suis, verset 25, dont je suis devenu le serviteur en raison de la charge d'intendant qu'il m'a été confiée par Dieu, non pas par un comité, ni par un séminaire quelconque, ni par n'importe qui d'autre, mais par Dieu. Il m'a été confié en ce qui vous concerne, verset 25. Et dans quel but? Quel était l'objectif pour accomplir pleinement, pour apporter
pleinement, parfaitement la parole de Dieu. À propos de la parole de Dieu, dans Isaïe 55, qu'elle ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Or, il est dit dans Romains chapitre 10, comment quelqu'un peut-il prêcher Dieu sans avoir été envoyé? Comment les hommes peuvent-ils croire sans avoir entendu? Ce n'est donc qu'alors que Dieu peut par sa parole accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Lorsque cette parole précise de la promesse a été prêchée, reçue avec foi, et que Dieu veille sur cette parole que nous recevons afin de la faire devenir une réalité visible en nous et à travers nous. Il ne s'agit pas ici aujourd'hui d'une théorie. Il s'agit aujourd'hui de la réalité divine dans ta vie et dans la mienne. Si nous voyons en Jésus-Christ, notre Seigneur, la parole faite chair, comment cela s'est donc passé? L'ange Gabriel est venu vers Marie, a annoncé qu'elle enfanterait un fils auquel elle donnerait le nom d'Emmanuel, car il sauvera son peuple de ses péchés. Voyez, telle est la voix de Dieu, la parole de la promesse. Et lorsque la parole de la promesse est accueillie, alors l'esprit de la promesse vient pour rendre vivante en nous la parole que nous avons accueillie. C'est la seule façon dont une nouvelle naissance est possible. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent de nouvelle naissance, de conversion, d'autres expériences. Et comme je l'ai dit hier, ou avant-hier, soit à Hambourg, soit à Berlin, lors d'un de mes derniers vols à travers les États-Unis, le test de l'air m'a accueilli en me demandant: êtes-vous né de nouveau? Et bien sûr, j'ai répondu: je suis né de nouveau, mais qu'en est-il de vous? Et c'était en quelque sorte une réaction spontanée. On m'a alors dit la moitié des habitants des États-Unis d'Amérique sont des personnes nées de nouveau. Jimmy Carter et tous les autres. Si seulement c'était le cas, alors nous voulions remercier Dieu du fond du cœur, car le monde serait déjà bien différent aujourd'hui. Jésus a dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, en vérité, je vous le dis, je te le dis plutôt, si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous pouvons prêcher le royaume de Dieu, nous pouvons en rêver, nous pouvons en chanter les louanges, mais nous ne le verrons pas à moins d'être nés de nouveau par la semence divine de la parole, par l'engendrement du Saint-Esprit pour une espérance vivante grâce à la résurrection, par la résurrection de Jésus dans les morts. Vous, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, n'êtes-vous n'êtes tout de même pas venus ici pour ce que je vous présente cet après-midi, un aménagement intérieur ou une ambiance un peu religieuse. Vous êtes ici aujourd'hui, vous le saviez à l'avance ou non, n'a aucune importance pour l'instant, vous le savez désormais. Au plus tard, vous êtes ici aujourd'hui pour être informé par Dieu sur Dieu, avec Dieu, pour vous familiariser avec ce qu'il a prédit dans sa parole. Et le reste vous appartient ensuite. Ce n'est qu'au jour du jugement dernier, personne ne pourra se plaindre auprès de moi que cela n'ait pas fonctionné, mais que cela est mal tourné.
Dans le chapitre 1 de l'épître de Jacques, je lis ce qui concerne ce sujet que nous venons d'aborder. Jacques chapitre 1, verset 18. C'est par sa libre volonté d'amour qu'il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices parmi ses créatures. Jacques 1, verset 18. Il y a donc en effet toujours deux choses. La théorie et la pratique. En théorie, si nous parcourions aujourd'hui les communautés et que l'on demandait es-tu né nouveau, alors tout serait né de nouveau et on ne trouverait quelqu'un dans les milieux croyants pour le contester. Mais où sont les personnes qui ont accueilli la parole de vérité une semence divine production indispensable à une naissance de Dieu, ni le souffle du vent, ni la chute de la pluie ne pourrait donner naissance. Il faut qu'il y ait une semence. La semence est présente là où s'opère l'union, là où s'opère l'union d'amour. C'est ainsi que l'homme doit être uni à Dieu et que la semence divine doit être déposée dans son cœur, puis le Saint-Esprit vient sur cette semence divine pour créer en nous une nouvelle vie divine et faire des enfants, des hommes, des enfants de Dieu. Bana mibali pe bana basi na Nzambe oyo nde ezali sango malamu ya Yesu Kristo oyo nde ezali eloko ya motuya kotalelaka na mokanda ya 1 Pierre na chapitre 1 na verset 23 bali koteya oyo kotanga liteyo 1 Pierre chapitre 1 na verset 23 bino bobotami na moboto moko ezali kokufa te kasi moboto ezali kobeba ta moke te à savoir né de nouveau par la parole de Dieu vivante et qui demeure éternellement. C'était des hommes de Dieu, ils nous ont annoncé la vérité. La question est donc de savoir si nous avons personnellement vécu cette expérience avec Dieu. Je vais également vous dire pourquoi je pose cette question. Ainsi, Paul écrit aux Corinthiens, l'homme naturel ne perçoit rien de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. Les choses spirituelles doivent être comprises spirituellement. Mais avant que cela puisse se produire, il faut naître de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, afin que nous puissions puiser de sa plénitude grâce sur grâce. Je vais vous lire ces paroles qui viennent de 1 Corinthiens chapitre 2. Il est écrit ici, on pourrait lire de nombreux versets. Vous pouvez les consulter. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 6 jusqu'à presque le verset 16. Je ne dirais que le verset 14. L'homme naturel, cependant, ne reçoit rien de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car cela lui paraît une folie, et il n'est pas en mesure de comprendre parce que cela doit être jugé spirituellement. Je pense ici au professeur Bruna, qui occupait une place très éminente parmi les professeurs kati na bato bele oyo ya mayele kati na baprotestant ezala na bajerisito na bamboka mosusu yazalaki motu na lokumu na miso na bato yazalaki koloba mpe kokoma na tino ezali busolo si makambo na Nzambe ye alobi boye bino koki kozongela ntango nyonso ezali makanisi alobi ete ezali makambo misato ezali kokoka kotambola na nzela moko nzoka etikali ezali kaka mobeko moko mpona makanisi ya bato. Cela ne saurait le saisir. L'intelligence humaine ne saurait le saisir. De voir la révélation de Dieu telle qu'elle est, à savoir non pas que toi, ça corps, mais que Dieu unique s'est révélé comme Père dans le Fils et par le Saint-Esprit, afin de pouvoir réaliser son propre plan de salut avec l'humanité. Revenons à ce que les serviteurs de Dieu reçoivent du Seigneur
en matière de mandat et de ministère. À ce sujet, je lis un passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, 1 Corinthiens, chapitre 4, seulement 2 versets. Que chacun nous considère comme serviteur du Christ et intendant des mystères de Dieu. Dans ces conditions, on exige toutefois des intendants qui se montrent fidèles. Dieu a des mystères qui ne sont ni accessibles ni compréhensibles pour le grand public. Si l'on pense à Matthieu 13, le Seigneur prit ses disciples à part et leur dit, c'est à vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pas aux autres. Il résume ce qu'il voulait expliquer si justement, notamment dans les versets et les paroles suivantes. Matthieu 13, verset 16 et 17. Matthieu 13, verset 16 et 17. Verset 16. Mais vos yeux sont bénis car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont ardemment désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 16. Mais vos yeux sont bénis car ils voient. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux me permettre de juger pourquoi l'un croit et l'autre ne croit pas, pourquoi l'un voit et l'autre ne voit pas, pourquoi l'un se laisse sauver et l'autre se perd. Ce qui ne relève pas de mon pouvoir de décision n'est pas de mon ressort. C'est en effet la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent tous à la connaissance de la vérité. Or Dieu savait et connaissait avant la fondation du monde qu'il aurait la foi et qu'il ne l'aurait pas. Il a donc pu inscrire les noms de ceux qui auraient la foi dans le livre de vie avant, dans le livre immolé de l'agneau avant la fondation du monde. Comme cela nous est rapporté dans l'Apocalypse 13 et à plusieurs endroits. Laissez-moi lire passons au texte suivant la deuxième épître aux Corinthiens et au chapitre 5. Nous entrerons alors immédiatement dans la réflexion proprement dite dont il est question de Corinthiens chapitre 5. Ici nous lisons le verset 19, du verset 19 au verset 21. 2 Corinthiens 5. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs transgressions et ayant déposé en nous la parole de la réconciliation. C'est donc au nom de Christ que nous parlons comme ses envoyés, aux traducteurs, aux traductions, comme ses messagers, puisque c'est Dieu qui avertit par nous et par notre intermédiaire. Nous vous supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Nous avons donc ici sous les yeux la rédemption accomplie, la rédemption réalisée. Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu est son plan est un plan éternel. Dieu ne se contente pas de voir l'homme s'épanouir comme une rose qui se fanit lentement pour finalement disparaître. Dieu a créé l'homme à son image afin d'avoir une communion éternelle avec lui. L'homme s'est égaré
s'est moto oyo séparé de Dieu akweyaki et mpe est tombé akendaki sous mosika na Nzambe l'emprise mpe du wana malin. sikoyo Et akweyaki na voici le maboko na point essentiel, la moyini déformation moni ete ndenge et nini bato la bapesi perversion de la parole ne date pas seulement de ndimbola na 2000 ans. makambo ya ndenge na bango Ils ont commencé yango dans le ezali jardin kaka ya d'Éden. 2000 ans te C'est me là que makambo l'ennemi, oyo ya sous la libongi forme du serpent, ebandi est wuta venu et a na dit, jardin Dieu d'Éden aurait-il yayaki vraiment lokola dit? nyoka yaki C'est koloba na alors que mwasi ete l'ennemi de Nzambe Dieu nde alobaki a omoni commencé ete à semer le oyo doute oyo dans moyini l'esprit na des Nzambe hommes, abandaki kotia un doute kozanga à kondima l'égard na de Dieu motema na et bato de sa parole. kotaelaka Aujourd'hui encore, bakoka l'humanité est tourmentée kozala par doute des doutes na à l'égard de liloba Dieu na et de sa Nzambe parole. mpe Et na ce Nzambe sont ye de moko mpe véritables lolenge mongo wana mpe lelo démons oyo qui lelo tourmentent ete ezali les hommes bademo en bazali leur faisant kotungisa sans cesse bato poser la question, mais bazali la koyebisa parole bato de ete Dieu est-elle bazanga vraiment vraie? kondima Qui liloba na Nzambe est te bazoloba présent ete et qui peut le liloba ya Nzambe confirmer, ainsi de ezali suite. solo to te nani yango akoki Que j'ai kokokisa makambo assisté ya boye ou non à la création. ezala ngai La nazalaki te na ndenge majestueuse Nzambe création akelaki existe encore me tozali aujourd'hui. komona ete oyo Tel que Dieu ekelamu l'a fait malamu ezali naître, komonama lelo oyo lisusu lokola nini l'existence. Nzambe ye La question moko n'est pas de asalaki savoir yango si nous awa étions ezali présents te ou pas. toloba La soki biso question est ezalaki de wana savoir to si te nous avons un bon sens wana et biso si nous ezali te comprenons esi biso qu'il ezali doit kososola malamu y avoir un créateur mpe derrière toyebi cette ete majestueuse mokeli moko oyo création. Comment azali pourrait-il y mpona avoir ekelamu une oyo création sans mpona ndenge créateur? nini Si je ekelamu vous abokoki disais kozala que ce boye soki motu misérable moko akelaki pupitre yango te s'est fabriqué tout yango ezali seul, mpasi vous komona ete bato bazali taperiez la tête kotelema que na c'est ndenge même na la bango mienne. basalisali Non, makambo na bango rien mpa ne koningisa s'est mitu jamais fabriqué ezali tout na seul. ntina te yo Dieu kosala est le makambo na créateur de makasi toutes na yo choses te et quiconque nzambe nde comprend akeli un temps soit peu biloko l'univers le nyonso saura. mpe Il ya en saura ntango moke davantage yo koyeba ete que oyo Neil ekelamu Peart nyonso lorsqu'il a traversé l'océan à bord du premier avion à la fin libeti des ndeko années oyo 1920. na Il ebandeli en ntango saura sans atambolaki doute na un peu likolo na plus. mpepo Mes chers mpe amis, nous alekaki na vivons. bamai J'ai minene visité ye 100 cafés. akamwaki Il miki vaut mieux, il vaut ngai bien yeba ete mieux natamboli prêcher mingi aux kasi nazali païens koyebisa qu'aux bino chrétiens incrédules. ebongi na bino Vous me koteya croyez, bato bien sûr, bayebi nanu car liloba te là-bas, koyende on peut encore véritablement se kokota présenter avec le na message esika divin oyo et oyo on peut na y binzambi-nzambi proclamer la basi parole de Dieu bateki du bango fond du makanisi cœur. ya ba Ici, on entend encore, oui, awa prouvez-le nous, ozomona ete prouvez-le nous, awa prouvez-le bozali nous. Je koyoka bato baza n'oublierai koloba na jamais ce ngai jour-là. lakisa C'était ngai un lakisa ngai homme lakisa ngai bourgeois nayebi ete nakobosanaka mokolo avec wana qui te j'étais koya na sur le bateau bourgwa reliant l'Europe mpe ngai à nazalaki na Océanie. bato oyo ezalaki Et il kolongwa a vu na lire la Europe Bible. On a mpe bien amonaki le temps ngai de ete lire la Bible nazalaki pendant kotanga ces biblia saisons, ces mpe bato ebele 11 jours. Et voici tosalaki qu'il est 11 venu jours me ngai nazalaki kotanga dire, biblia vous lisez kai ce livre koyebisanga de honte. yo ozali Et je kaka me suis kotanga dit biblia oyo en ezali ya moi-même, makambo la oyo parole ya de Dieu masese qui ya m'est si bisete précieuse oyo là, ezali liloba oyo il ya la nzambe qualifie de livre de conte. oyo Je dis, ezali ya cher motu ya monsieur, alobi na soyez yango ezali rassurés. oyo Nous ezali nous buku ya reverrons au masese cours de ce voyage. Et voilà ngabi te que cela yeba s'est ete produit ndeko na ngai en un rien de temps. Le moment mpe était venu car il voulait en ekomaki na effet pwasa que tout lui ntango soit prouvé ekomaki et mpo démontré. nalingaki Alors, ete pour makambo finir, nyonso je lui ai elakisama na ye simplement dit, si vous me montrez votre raison, je vous montrerai Dieu. Et il s'est mis à s'agiter. J'ai dit, maintenant, montrez-moi maintenant votre raison ici et maintenant. mabe ete Oui, elakisanga makanisi na il yo a awa répondu, mais je ne peux pas. Et j'ai dit, kasi nga vous nalisi na êtes trop kokoka te bête pour me kasi montrer votre ebe raison te et vous exigez de yo moi ozali na que je vous mayele te montre mpona le Dieu kolakisa Tout-Puissant. ngai ete makambo Et na c'est yo ya là nguya que les choses sérieuses ya ont commencé. bomoto À l'époque, oyo ndeti ngai j'étais alakisaka jeune nzambe oyo et j'avais la na réponse nguya facile. nyonso Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. wana nazalaki Voyez-vous nanu de mwana quoi il mpe s'agit ces nazalaki jours-ci. na Il maloba s'agit de komo ya donner kozongisa raison à Dieu mbala moko et de kasi ne ebongaki ete tokoka mettre en kopesaka doute ete rien nzambe de ce qu'il azali a kaka dit oyo dans azali sa koloba solo parole. mpe nyonso oyo Ici, alobaki ye na dans liloba ce nde ezali texte, solo 2 Corinthiens mpe 5, kotalaka mokando ya 2 les Corinthiens chapitre serviteurs de 5 Dieu sont ebe désignés ete comme mosali na nzambe des bango envoyés, des babengami lokola messagers du batindami Christ qui ont bapali été nti sango ya placés krist dans une mpe fonction, batie bango dans na un katikati ministère, na dans mosala un moko appel, dans na une biengami responsabilité, moko à savoir nzambe apesi bango appeler mokumba moko bakoyebaka ete appelé au nom du Christ. babengami na nkombo na kristo Laissez-vous réconcilier avec Dieu. La botika ete réconciliation de boyokani Dieu na avec nzambe l'humanité a eu boyokani lieu na en nzambe Christ. na Il n'y mokili na a ye qu'une ezalaki kati seule na kristo révélation yeba ete ezali personnelle kaka na de Dieu emoniseli sur moko terre. Et ya c'est en komonisa nzambe Jésus-Christ, na notre se oyo Seigneur, ezali kaka kati na qu'elle yesu a eu lieu. kristo Les nkolo na prophètes biso ont parlé de lui. Et basakoli la nyonso parole balobaki na s'est ntina na ye accomplie mpe na en ntina ya liloba
Mais il n'y en avait qu'un seul qui pouvait dire, celui qui me voit le Père. Moi et le Père, nous sommes saints. Ainsi, tout Dieu était en Christ. Il avait réconcilié le monde avec lui-même. C'est une œuvre accomplie, entièrement réalisée et parachevée du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Il nous suffit d'accepter ce que Dieu nous a déjà donné par grâce. La proclamation de l'évangile afin que les hommes viennent à la foi. Je voudrais lire un passage de Tite, chapitre 1, verset 1. Du verset 1 au verset 3. Verset 1. Moi, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité, qui se manifeste par une marche dans la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle que le Dieu infaillible a promise avant les temps éternels. Mais il a manifesté sa parole au temps fixé par la prédication qui m'a été confiée sous le mandat de Dieu, notre Sauveur. Nous arrivons ici au cœur du sujet. La parole, le dessein de Dieu était établi depuis toute éternité. Les prophètes ont prédit ce qui allait arriver. Puis, les apôtres ont mis en perspective les événements prédits et ceux qui s'accomplissaient et qui ont pu écrire selon le temps fixé au moment fixé, révélé par la prédication apportée sous un mandat divin. Il y avait des hommes qui n'agissaient pas de leur propre chef. Je crois qu'il est écrit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8, que celui qui parle de son propre chef rend témoignage de lui-même, mais celui qui parle au nom du Seigneur, mandaté par lui, rend témoignage au Seigneur. Le passage, l'un tiré de Jean 8, verset 12. Ici, notre Seigneur dit, et Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Verset 12. Bon, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans le chapitre 7 de Jean, nous lisons au verset 16. Jésus leur répondit alors en ces termes, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et voici maintenant le point essentiel. Écoutez bien, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Eh bien, cela reste vrai aujourd'hui encore. Ce n'est qu'à celui qui est sincèrement disposé du fond du cœur à se connaître et à accomplir la volonté de Dieu. C'est seulement celui-là que celle-ci sera révélée. Tous les autres ont une résistance intérieure et ils se forment à l'esprit et à la parole de Dieu. Or, je le relis, verset 16. Jésus leur répondit alors en ces termes, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, veut la faire, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui va de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable. Il n'y a aucune injustice en lui. Oh, quelle parole merveilleuse. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu de ne pas avoir besoin de représenter une assemblée, ni même d'avoir ma propre œuvre.
oyo ezali mokumba oyo nga moko nasali ya lingomba nasali kasi na bapesi ngai mokumba moko mpe nazali kosalela bana nzambe nyonso na kotalelaka nkolo alobaki dans Jean 11, 51, 52. Et comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Jean 12, 32, car je serai élevé, j'attirerai tous les enfants de Dieu à moi. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de bâtir. lelo ezali te susu kotonga lisanga songolo lelo ezali kobiangama moko euti epai na nzambe ya kobongisa bato mpe komema ya suka ya lingomba na yesu kristo biso tokotonga lingomba ya ndenge nini bandeko na ngai balingani mpe soki yango ekoki kotuta motema ya bato ndenge bango yango etali wana etali ngai te tozali mpona koyoka loba na nzambe na Jean chapitre 16 alobaki 3:16 bete ngai na kotonga lingomba na ngai mpe bikuke ya moyime otelemela yango te alobaki te na petelo ete yo nde kotonga lingomba na ngai alobelaki polo te ye moko nde apesaki mikumba nyonso na katikati na lingomba ezali ye moko nde asombaki lingomba na ye mpe ye moko azali kotonga yango mpe ye moko azali komema yango na suka mpe ye nde akozonga mpona kozwa lingomba na ye oyo ye moko asombaki kuna na ekulusu na Golgota atina yango moto moko akoki koloba ete ezali lisanga ya moto songolo to mpakala ezali ndenge wana te kasi soki biso tokomi bana na nzambe na nzela ya kondima na yesu kristo ebe tozali kiteni ya lingomba ya nkolo oyo ezali kotala bato ya mokili nyonso mabota nyonso oyeba ete baoyo nyonso to babotami ya sika na nzela ya elikya moko ezali na bomoi mpe bazwi libatisi na nzela ya nzoto moko kotalelaka kotalela 1 Corinthiens na chapitre 12 na verset 12 pe 13 bizali kotalela mwango na nzambe na kotindama oyo mpe euti epai na nzambe tokotangi na Acte chapitre 1 na 2 tina ntango oyo te molimo santo apesaki ngai mokumba apesaki ngai baloba na ye mibeko kotalelaka bantoma oyoyo apesamelaki ngai wana ye amataki na lola yeba oyoyo ezali makambo mibale ya ye na bato bazali na mokumba oyo euti epai na nzambe yeba ete bamisusu oyo bango balatisami na mokumba mpe bakosala eloko moko te bakoki kosala soki nzambe nde ye moko nde aponi bango te na lolenge moko te na ntina ya mokumba wana to biso tokotali kotala na kondima na kala tomoni ete kotindami ya bato ezalaki ya kokanisa abraham azalaki na oyo ya ye enoke oyo ya ye moïse josue moko na moko job bango nyonso tu ezala elize pebe ete moko te azalaki koluka koteya lokola baninga kasi moko na moko azalaki kotindama ne uti epai na nzambe na noe balobi ete ye asalaki nyonso lolenge nkolo atindaki na nzela moïse Genèse 6 verset 40 abete esalamaki lokola nzambe alakisaki kuna na ngomba mosantu na eli na 1 roi 18 alobi ete ngai nazali kosala nyonso ekokana eloba na nzambe ozomona ete bato na nzambe batiami katikati na mosala na nzambe na kotalaka na nguya ya kobiangami ya nzambe mpona koteya na mokili kotalelaka oyo ezali mwango na lobiko liloba oyo na ntango na bango oyo ezali katikati na mwango na nzambe ebe ete bato oyo na nzambe ya solo bazali komona makambo na mozindo na yango nini nzambe asalaki na ntango eleki mpe ya kosala azali kosala sasa ipi mpe oyo akosala mikolo akoya yana bato bazali kotala biblia na botyoli mpe balobi ete ezali buku ezali koloba na oyo ya israel mpe makambo oyo elekaki ba 2000 yango ezali nde na ntina moko te yango ezali kaka masese ya kala ana koluka nango nasala nango nini awa na ntango ya 20e siècle ali kobika polo wana bamatie daza banani
en intéressé aujourd'hui. Voyez-vous, ce n'est pas du tout comme ça. Donc, c'est tout à fait différent. Dieu a toujours eu ses serviteurs et ses messagers. En tout temps, ce que nous devons trouver, c'est ce fil conducteur de la prophétie biblique qui traverse l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous voyons Dieu nous éclairer sur le passé, le présent et l'avenir, et où nous obtenons une vue d'ensemble de tout le dessein. Donc, du salut de notre Dieu, je veux dire, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, en lien avec l'Ancien Testament. L'homme de Dieu a ici dans Hébreux 3 consigné et exprimé ce qui suit. Hébreux chapitre 3, verset 5. Hébreux chapitre 3, verset 5. Quant à Moïse, il a servi fidèle dans toute sa maison en tant que serviteur afin de rendre témoignage à ce qui devait être annoncé comme révélation. Pas seulement les 10 commandements, pas seulement toutes les descriptions des sacrifices, il était destiné à rendre témoignage de ce qui devait être proclamé plus tard sous forme de révélation. Nous sommes dans le dernier livre de la Bible, au chapitre 1, verset 1, où figurent les mots suivants. Révélation. Apocalypse 1, verset 1. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean au moyen des signes. Au moyen de signes. Il ne s'agit donc pas seulement du passé, mais de l'avenir. Tout l'avenir de l'Église a été mis en lumière. Et les chapitres ont un caractère prophétique. Et s'inscrivent dans l'histoire de salut. Et nous vivons désormais dans le dernier âge de l'Église, celui de Laodicée. Et nous avons entendu par grâce le dernier message dans lequel tous les mystères ont été résumés et révélés par grâce. Nous n'avons donc pas à proclamer des vérités partielles. Je vous prie de accepter cela tel qu'il se doit. Ce n'est pas un jugement et encore moins une condamnation, mais simplement un constat. Lorsque Dieu a marqué un nouveau départ à l'époque de la Réformation, tout n'a pas été révélé d'un seul coup. Cela s'est fait étape par étape. La justification par la foi, voilà quelle a été la première percée. Il faut se représenter les choses ainsi. Jusqu'au Moyen-Âge, tous ceux qui n'appartenaient pas à la communauté religieuse romaine, qu'ils soient juifs ou chrétiens, étaient considérés comme des droits faciles. Il n'y avait pas de proclamation ouverte de l'évangile. La Bible était interdite. Les ecclésiastiques pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Excusez-moi, nous connaissons l'époque où les catholiques n'avaient pas le droit de lire, où les catholiques n'avaient pas le droit de lire la Bible. Aujourd'hui, tout a changé, car plus rien ne pourrait l'arrêter. Mais à l'époque, c'était sous autre chose. Seul le maire du village et le pasteur religieux savaient lire. Aujourd'hui, tout le monde sait lire. Aujourd'hui, tout le monde sait écrire. Mais voyez, Dieu a pris un nouveau départ depuis l'époque de la Réformation. Il y avait des hommes en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, Wycliffe, là un rouge, là-bas un Zwingli, là un Calvin, ici un Luther, Schwenkfeld, tout cela à Rotterdam.
Nzambe azalaki kobongisa eloko moko ekoki kokanga bango te liba ete kofungola moko esalamaki. Nzambe abandaki kotongama moko ya sika mpe moto monene ya suko tozalaki na yango bato minene mpe bakonzi bazalaki kotambola na ayebaki na boyebi koleka oyo litere azwaki. Kasi biso atwali koyoka makambo wana te lelo toyebi ete mpe Nzambe abandi eloko moko ya sika mpe nsima nango kolamusama moko eyaki baJohn Wesley babimaki baWilliam Booth mpe bato nyonso oyo nyonso balandaki bango mpe ye Routine Franklin Finney Sylvain bato nyonso tu moko likolo na mosusu tina ntango oyo biso tozali komona kuna Dr. Bryce toyebi ete Nzambe azalaki na bato na ye bisika nyonso mpe na ntango nyonso biso sasa tozali kobika na ntango na suka toyebi ete ndeko mibali mpe basi bokanisa ete ngai soki boye nayebi eloko nazali koloba te bino bozali komikosa ndako otambola mokili mobimba te soki nakoki koyeba te nini oyo nazali koloba nazali kobika na ntango na suka biso tokoya na yango na ntango tokozinga makambo nyonso na mokuse oyo ezali ya motu oyo koyeba na nzela ya molimo oyebi ete Nzambe azali kotambola na libomba kotambola na libota na ye me wana boyebi likolo na boyebi na pole likolo na pole kobanda oyo na boyengemeli kati na Yesu Kristo ekotalaka mosala oyo ye asali kuna na Golgota na kobulisa makati na eloba na solo mpe kokuma tina libatisi na molimo santo mpe Nzambe azali koleki koyokisa na biso natina ete tokoka kokota na bozindo ya bozwi nyonso ya Nzambe mpona ete biso tokoka kotondama na oyo ya bozwi nyonso outi epai na Nzambe mpe nyonso ekoka kozongisama mpe na lolenge ete libomba ezalaki na ebandeli. Yesu Kristo yazaliwa ebandeli mpe oyo na suka oyo ezali ya yango mpe oyo na suka oyo azalaki mpe azali koya lokola ete ye asalaki na ebandeli ya kosala mpe ndenge wana na suka ngomba oyo Nzambe azali kobenga lelo na nzela epai nyonso ekozali kozongisama ebonge ete ekoka kozala na suka na lolenge moko mpe na nguya moko na malakisimi moko ndenge ezalaki na ebandeli nyonso ekozala na suka lolenge yango ezalaki na ebandeli. Amen. Ntango Nkolo akoya ekomami na ntina na ye mpe na makambo oyo nyonso ekozala na bozongi na ye na Matthieu 25 balobete oyo bazalaki pembeni bamibongisami mpe bakotaki katikati na ye na molulu ya libala mpe wana ekoki ekangamaki eza na bato ebele bazoloba ete Yesu asi azonga yango mpe ezali kosekisa ngai ata yango ezali kopesa ngai pasi ati nalobakisaka bato ntango ngai naza no na se oyo nana ye te mpona ete soki ye aye ngai nakokende oyo alobaki ete nakei kobongisela bino esika mpe ngai nakozonga mpona kozwa bino na ngai natina ete epai oyo ngai nazali bino mpe kozala kotalelaka Jean 14 verset 1 à 3 yango ekotikala kaka nde mwana Yesu akoya na se oyo te natina yango alobaki yango na bokeli mpe akomaki makambo oyo so balobi na bino ye azali awa to azali esika songolo na esobe to na ekoke songolo kokende te kondima yango te mpona ete lokola ete mbula ezali kokwea na ebandeli mpe na suka kozala lolengo ya mwana bwato akozonga mpe na ntango etali eloba na Nzambe ebongi na bino kozala ta koluka koyokana na mbeba moko te koyokana ta na oyo ezali ya Nzambe te okokatanga ta mutu kasi bino bokozwa eloko moko te ya koyokana na ngai na oyo ezali mbeba ebongi tokokabwana na bamisusu ete Nzambe atindi ngai nateya kaka oyo ezali solo ya eloba na Nzambe mpe ngai nakoki kokufa na ntina na yango mpe ezali pole kasi makambo ezali kobongwana malema ebani kokende baloba na ndenge na biso tokotala yango wana etali biso te na mutu na ntango na ye ebongi ete atambola ndenge alingi.